Salam alaikum na ba cher nyonso ndenge biso ba musulman tolobaka me awa naza ya couleur te mais lokola moko ba musulman asa couvrir na tokomi wapi télévision tokomi wapi magazine ezande famille tokomi wapi ezande kombo de blonage kotoyo tokomi wapi kotoyo tokomi wapi télévision kotoyo amo sa osala ya musala mani sa osala ya musala epenye fofana na telemi koto na ngaliemu mwana mboka dizeki kwa telemi koto wapi na limete nde bozo sepia na bandako boye ba keno ezande équipe nde bazo travailler eloko nini etindi ba congolais babima libanda ngamoko wa bino tobi keno mama ngo eye profiter za na photo mibale polo yo to ba profitaki omoni mona mboka Frank Diongo na bayaka okangi mwa photo lobi po chekonya na zagi na action non tala age mona mboka Frank Diongo azana ngo mais modèle a tamboli lobby modèle a meli même gaz depuis a tamboli bandage assez combatati to komi na kitambo magasin bato polele to komi na bayaka mama poto boulangerie a bato mama pa mota simbi atali pa ke onza lazate mais bokoyoka ko kamwa retour na yaki na résidence na ye na ndaku moko aye azwi likama nani ayebi bagade ya Frank Diongo te nani ayebi mutuka Frank Diongo te bino boza ba policier boza ko sécuriser résidence est-ce que bagade ya Frank Diongo baye ko taquer résidence même ata ba taquer résidence te boza na autorisation ko tirer à bout portant na so yambela bino oboyebi bien na linga plan muto azala libre azala l'aise yango to komi ko ba mikolo pesa moninga sourire même ata ozo invité peut ça y sourire mon mboka mbote mbote ndeko nanga journaliste Fofana na sepeli ya trop ndenge o invité nga ozali journaliste moko o to lobaka lelo to komi wapi ba o bakitaka sur le terrain yo yebi to bandi combat lelo te to melibe bagaza ngo lelo te yo pe yebi ndenge to tambola o yebi moi vérité ya mboka na sepeli ya trop ya mbingai. Je pense que non, tant que l'on a appris Kazaka, Bozo qui est bigoté, on l'a tika pour nous défendre l'école. On a moko, on a la fierté à commune à Kiasa, commune à Lingwala. Oui, ngala maître judoka, ngana zalokola ba maître musuté baza ba mendiant. Au bandi na bandi judo na 1984. Tori koyeba avoya okome pa mona mboka Frank Diongo Chamba parce que moni boke c'est militaire biso na bango ezala ndebo. Na lingi na yeba kombo na penda pesa ngo kombo na onani pena yeba avo comme pas pembeni ya mona mboka Frank Diongo héros vivant o sekeliza banani na mboko kombo nanga maître Bessi Liwia prénom nango sao na butamina Kishasa wa Kinoa oui na tangi na Busembo après na ki Atene oui. Ba mettre des ba qui zarabino que ba mettre bon ça dépend pas comportement ya bato lelo ba mettre musu ba se comporter ba tambola ba machette na longo wana l'air na silisi ba sport na ba sport na 84 et 85 pas ya grand maître loko qui a eli avec le plus âgé na doyen na judo congolaise mobimba sali judo na ngai ti ndenge na sali ba passage na ngai ba dan si ndenge tilelo na dirigeant club ça cadre na club ya judo club Lingwala on a sport là bana Kinshasa quand comme ça ni judo handball tout ba ebi OK kauka eza basket alors na 90 na zora moi chance mo vient nga mo ba ebi akoma pasteur maître samouraï aka ko solliciter nga binon petit na préféré otambola na Kofi avant da pa Kofi na tambola na Kofi abaneni 90, 91, 92, tout ça, ni album ya civil. On a tout dans mon bout pour avoir ça par non. Album ya l'année 90 jusqu'à 2020. Est-ce que non quelqu'un va revenir au doyen, tu vas revenir au Koumani. Pour ça comme une expérience dans mon métallisme. L'album ya civilisé, il y a Papa Bonheur, il y a Papa Top. L'album on a tout ça là on a IAD, tout le monde président. Dans studio IAD. Après ça, bon, Natikolon n'est pas présent, on est au coma, au temps de la maître Ponza, où Yazara allié à Etienne Tshisekedi.
abafana na 14 direction oyo ya village na coin wana banini wana na 80 92 musana oka sport ya sport notamment la maître Ponza ya na ye noko ya babali abali sangonia o bayebi abali sangonia imbaka na Victoria le tongo benga ye mosakoli abali koto tomole ba maître Ponza de to bande ba combat le to ya na ba IDPS même temps na okuta vienanga Franck Diongo déjà za la rappeler na Tshisekedi le maître Ponza akufi habité ngai idée na nga lelo na combat il faut to kaka lelo mboka oyo ça dit politique eza vocation na ça ma vocation na nga na sala ba marche tout de 90 jusqu'à présent donc dans 92 marche le 16 février nga na zala na sala marche wana to marche wapi na wapi to marcher to utis Notre-Dame to Notre-Dame de Lingwala wana major Chamavu ayi na kan kokolo abi major Chamavu na kan kokolo aki pem yem za bande ko tirer to yebo to banyo mata 24 presque ça vous to comme justement na terrasse oyo ya Pongabi côté ba bande ko boma batu si to zo ba porte na Saint-Joseph to kenda na ba marche nous salama ba ville morte tout na la participer na ngo donc dans la bondisi régime Mobutu to ba lelo to luka démocratie changement il faut en mboka natala ki ba politicien vraiment l'habitant natali muto na koza na idée ya Lumumba pour remplacer Lumumba ti lelo azati zara ba slogan kaka mais c'est total mais village même ya Lumumba et c'est total papa Simoki Mbangu lera longo Lumumba bimba bloko ba bima rare après lelo to mona suko papa Tshisekedi aye lelo to mona honorable Franck Diongo lobe ko mapende de collier ba to bazana d'esprit wana o ba ko l'esprit à changement tu es honorable Franck Diongo to moza honorable Franck Diongo yo bandi penda tango tiki makamu nyonso o komi penda pembeni ya Franck Diongo na banini pembeni na ye depuis kala na fait politique na comme otambola na étant que garde rapproché na chef de sécurité na combien depuis 2005 pena confirmation pena 2005 ça adhéré na adhéré na parti na carte ya parti na ko la ça na adhéré na membre comme membre nyonso ndenge pe bomonaka monsieur Kabila tininga ko kanga honorable Franck Diongo ndenge bakanga biso kota prison de sala prison na papa na ngai père spirituel na ngai oyo la kisinga lelo politique oyo maîtriser la politique tindenge to bima tindenge lelo to zala kaka na yi donc il grâce na lelo atinga na lignema ba politicien ndenge yo ali descendre ya ndeko léger oui merci et ça rende boyo moni moi sentiment et chose à la rende boyo c'est pas dit quand on ka lelo lo bi ote nga o mi muto léger ah papa faut aller ba opit pourtant moi ba to ba ya ah on notre dans conflit parcellaire ba mona mona mo ki léger ba kraka ba GP bini boyo ki nga lobit je pense que non ba to nyonso ba rame na mikila poto Madimba Ngwaka Diallo Lingwala ozomona moi tabeti je pense que promotion na yona ozape na masse na mikile belé na ko ba na ba lempoi ba lemfukulu presque ba masse na ngi belé que tu peux éviter tanga yaka ki non bo que tu na ebi bien bo que tu l'air buti mboka ye azali ami na ngai c'est mon ami propre ayebi nga donc ti azo conflit ba na ngoka yo histoire ya sode ndenge banda oui na yebi sode ndenge banda na ko tsa no ya vrai donc monsieur Boketu kota vandi moi c'est asuta ayebi maman asuta donc il asuta ayebi na ko bisayo Fabien Boketu to bandi na ya mado on comprendre ba sayo ba petit papi koi on comprendre ba miki ba kufa Blaise akufa on comprendre yebi famille ba mo bimba de Bongani ya Boketu le raye ninga ko fana pa bandiko na bango awana sima ya lac Mero on comprendre donc azali muto na yebi na kolanda mabloko oyo sala marate lelo ce qui n'a répondant Boketu parce que à cela qui m'a manquement trop omoni eloko ya politique même sous combat yango ba comprendre ka combat yango te omoni combat oyo to sala yango eloko pesa nga mawa lelo biso to zubi bembe ba kufi leobi ba zoki bango ba ko fanda ba ko ignorer combat ya biso ya kino o to ko bundela o biso to ko bundela on a kata Kinshasa de la kata ba manquement na là nous suppose ata doc wano ba ngunda na miki il faut moi officier bon comme caméraman abimaki na ye mais pas les pas essuyer vous allez prendre biso lobby to bimina biso to tamboli
maintenant azokoma surpris na ba 16h 17h bazo sanga no muto azali ba ko sécuriser ngai keo babete bal donc sikoyo yango moni kota bokechu tokola mambo bokechu mingi te bokechu ali mo te wana tundi kaka pona ataka mwana ko répondre yango sikoyo kinzela alobi tokota siko na likambo tobetango lobi ezalaki nini obandaki wapi bosukisi wapi pe elo onye okoma na retour bandeko langa ba congolais eloko na koyebisa bino omoni mboka oyo ezali mboka bacetre eza mboka na biso fofananga makila lange tanga mpona mboka oyo kombananga yango monaka luka na biso c'est la lutte libère sans sacrifice pas de changement ekosengaka foka biso to sacrifier ti au bout likambo ekoleka oyo ezali likambo d'abord premièrement ya Rosar Malonda mutu promoteur makambo nyonso ezali Mese Kabila soto bandi 2006 to bandi na be malumalu Rambo 1 nanga nani 2011 nanga nani nanga Ngoy Mulunda Rambo 2 nanga Rambo 3 Rosar Malonda alinga ko Rambo 4 bon comment ba seni yango to monaka batu comment ba kufaka kaka après élection proclamation batu bakufaka peuple aboyi Rosar Malonda pona nini batu FCC batu oyo bazali ba derrière ya Mese Kabila babona kolokola mboka na biso bakanyanga en otage donc Mobutu kutaki dictateur mais bon ba ine po baboto na biso mboka bazwa mboka na biso yango ba congolais ba telemaki balobi to robunda pona mboka na biso pour le seul moyen à population ça qu'on réclamait, qu'on manifestait, c'est tout. Yango wana. Article 64 qu'on sécurisait. Article 64 babi ba information. Net le moment tous moment il y a information. Tu peux pas informer gouverneur de la ville. Gouverneur de la ville a interdit ce qu'on avec la teba bi interdit tout le monde a quitté. Gouverneur a lobi a dit acte. Na sengi na kombo ya ba congolais nyonso. Jibeka Konde Longwa pena sengi lisusu na kombo ya honorable Frank Diongo Jibeka Konde a Longwa a démissionné. Comment le ministre intérieur ozali na parti ya UTPS la police en côté moza fier au Kenarabigo donc ozali ministre intérieur ozali patron ya la police yo to gouverner la police na par yo to bi na état de droit baki ko tirer mutu te mutako kokufa te pe ko sécuriser manifestation ba ba arme ba ko na minduki te na état de droit batambolaka na ba touche na maboko ba na lobi na yo batambolaka na bouclier batamboli na ngondo na kaka so autorisation bi ba arme sikoyo mutu yo abomisi batu ezali Jibeka Konde donc nanga Gilbert asalaka wana ministre intérieur oyeba ke mi ba ministre ba ote kolongwa neti Henri Momba comme nani o babaki makambo ya ba massacre Bochab yenda ba bimisa le rôle pour ministre intérieur yeba ke leona la police qui obomi batu ministre intérieur yom toza coupable makambo ba mama batu ba mama ya ba 80 ans ya ba 70 ans comment ministre intérieur la police lobby a utilisé ba arme a beti batu ba bali na manzoto pe loba meda da sa circulation yemo comme ministre tant monika dérapage leki na la police faka ça net tala image na osenga na bokasi ya mo sur ba bota pena makambo leki na robot police azo tirer ba ebi ngenge to tirer boye bato ba ko kima ba tiki ba moto bango ba mama ko so ba moto oyo ekende na Chine ekende na Dubai ba ozo nsango na dépôt petango na mata Major Kasongo azo ba no zo moto na okende comment ba normalement mata ba commandant district sans ministre intérieur aïba na kati ya manifestation na ezala ba major oyo ba boma batu pelo iba tomoni bango lobby ba oyo ba boma batu na pouvoir ya Kabila soka yebi ke komba ya Congo ndenge bundamaka akosala akolingani abatela population la akogangela la police po ya patron la police comment yebi ke la police na biso bazala ba incompétent baza ba professionnel tie ba tiraka comment ba policier na ba koma ina basasi ba policier ba kubla minduki ya makasi ba policier ba betiti ba arme lourd peut-être on demande la police simbi arme boye na hauteur pena patrouille pe azo tirer na mito abatu comment policier formation ne ya mona lobi comment boloba ke ba professionnel
policier akobeta casse to babeta casse likolo mais policier akobeta casse boy et ko ya ko so mutu na nsoto policier akobeta balle et tu batu na nsoto donc ezali batu oyo ya régime eleka ti lelo bapesa ba injection to comprendre siko que to na biso na état de droit moko ya batu oyo baza complice c'est que yo monsieur Gilbert Kakonde à l'immongo ya FCC pour population yo bundela ki population et il va bundela population va simbi eloko moko eloko mandanzo ba image na zoloba de pont mabi ti na robot ndenge bozo mon image oyo bino moko bo juger même na police d'abord pour na ko attendre kolongo avec na capitaine ou bien sergent capitaine major colonel full général même na matière ko tanga faut na ba qualité ni quelqu'un ko aza policier ngai na tala nazoloba yango to moi même na police yango tango bo marché bosuka ki wapi bon ndeko na ngale to marché to komi justement na camp Christ roi ndeko na camp Christ roi o ayebi yango asosa na Kasavu ba take biso siko ba ndo take biso ba take biso la façon moko grave ma ça c'est comme ya ba bu porta ba zoki ba panzani ba bukani de ba ko kima la police ba ko sala o ya lingi ndeko Frank Diongo na ndeko liese tamwe balobi te bandeko boya to panzana Frank Diongo abi to panzana awa mutu mutakindi quand ba vene comme que soit honorable vimbaki na distance soit cela qui ya mulai to luki place moko en attendant to benga mutu ka resoyer to côté ce qui na ndako moko pour en attendant le pas moko na sima ya quand Christ roi to cotissier to masser leur du pas honorable Frank Diongo ye à côté na volant biso pito côté ba garde mususu ba côté na sima ba komana ba balate ba na bango ya sécurité MLP le to bano kende yango monde ba réseaux sociaux vidéo o mona ba ko buka banda ko ba tu ba ko contrôler pourtant on mino bimi la biso to bimi 3 jeep payer ko fouiller le panga 3 jeep wana et ye ko fouiller ce que le panga ba Frank Diongo azalaki awa na Eliezer Tambwe pour moi mona ngona ba réseaux sociaux na bia il faut to mona bango il faut to mona bango oh babandi mbala moko buka ba porte ba ko kota la banda donc batindaki bango ba ko yandi ko bomba bango nzambe alingaki bango là tokomi na nini na o babenga ngo nini na direction oyo ya rond-point ya kota Gambela ndiko Lézer akiti ndeko Lézer akiti ya kinzela mususu biso bando kendi to bando progresser président kokumba mutuka tokomi justement na lola crevette na lola crevette wana ezali côté ngako na nini na mbinza na ngaliema hôtel lola crevette côté wana ya bokiti mamo bomati bokoti kota président mais siko côté wana nzele katani génie militaire a kobongisa yango donc normalement so boye nzela il faut que nzela alerte verte il faut bo le kawana l'état to le ka ba militaire na biso balataki ba polo na nini ba ina sima ya chip ba komi pe na sécurité MLP Jeep wana be bayabi eleka kababi Jeep ya honorable Frank Diongo. Na ndako kum. Ya moko honorable Frank Diongo. Oh. Na koloba na yo fringam na vivre yango. Major mo asala kyola monde. Ah honorable Frank Diongo. Capitaine alabi ah. Aleka yenani a pesi ordre. Dibo tirer. Na koloba no Dieu me voit. Bango bazali na service nini wana? Basoda. Bazali sécuriser ka résidence. Donc na yebité ce qui résidence ya ba soda ya Obeminako. Bagidi bosso ya ndako ya Obeminako. Oh, mais baza batu bo sécuriser résidence. Mais beaucoup commencer là. Bino mboye na mutuka bo tout ami. Peut-être bossa qui violence. Na lobby to kende tout droit. Donc de basali wana na ba bien na volant. Il na volant to kende tout droit. Poto mata poso to mati ba mona virage to kitibo. Akoti na ndako na ye. Ah. Donc na ndako na ye et ça ba 500 mètres. Siko sala yo au sala sécurité. Nengo za so zo sécuriser mon boka Frank Diongo. Ce qui mutu aya agressé normalement yo kosani. Na redéfendre. Redéfendre ye. Même soko kanga mutu wana. Ou bien ko tela comportement ye d'abord vers président même si des peut-être émotion, ba mona ka na télévision,
Et donc, nous savons quoi, il y a un peu de temps, on a tout marché. On se faisait pas, il y a un moment où il les on se faisait un moment où quand on a photo, on a matin, on a fait un don. Maintenant, il y a une sécurité. Et comme la vision de pour la monnaie qui donc, donc, et ça, le coup là, pourquoi on a embuscade? Donc, voilà, on a l'idée que bon, on va faire 17h30. Donc, à partir de Trousseau, on a, pour la monnaie, Naimoko, Namusuba Fest, il va jeter par Misi Minduki. Misuba il va terrasser. Bazoa qui consigne, to bazoa qui. Bazan la consigne. Bazan la consigne. Non, bazan la consigne. Babandi ko tirer na jeep et personne va tout panique. On va qui na sima ko tirer boule. Balle dans le coloya. Garde na biso moko. Ba service ba kene ko vérifier. Comment on petit nga chaba chuba daddy. C'est dit Chaba Chuba, Daddy. Il est Daddy, comme les Daddy, mais Chaba Chuba, Ali Box, Daddy. Comme les Daddy. Ils sont dans le coloplace. Et tu es Awa. Je suis Awa, bah photo Zali. Bon, mon akango, ne pas opérer. Bah photo nous faisons ne pas opérer, ne pas sa balle. À ce hôpital, on a centre, face à centre supérieur militaire. Voilà. Bah mon akango, il va bien, honorable. D'ailleurs, tu m'as sassi. Voilà, parce que là, tu vas bête à ma sasse à la mort. La policier. Ba policier. Tu sais ba policier pour va dire tenir police. Ba policier, ba musu ba gi en civil, ba bisi ba arme. Ba policier mususu, ba ça le point on est landi. Côté en Oika Sanji. Ba yé rapide, jeep siko e kimi ba moi e mati. Et te tourner. Tu tuer, tu ko tika élément na hôpital. Ba kangi ti bo mon ba cette opération. Na yeko se rappeler. Mukolo ba kanga biso. Bah il a besoin de miap. Moutali bosso de monaka obe minako. Bon. Na ça a causé à témoigner. Aya osunga bino. Aya afuso sunga biso meto bima. So ya osunga biso me onga mo biso to bima. Aya comme président. Aya ka pour la copte. Mais c'est ça. Il y a à comprendre batinda qui est pour aboma président comme mission rataki ya liboso. Donc yango e aye sous pour aboma tinda autre aboma président. Moutali bosso de monaka obe minako. Ba soldat wana ba policier wana ba yabi mutuka ya honorable Fangion yabi honorable Fangion d'abord imprimément azala non armé atambla na Blaise Bolté atambla na nzete si yemoko na vola yemoko atambla d'abord atambla honorable atambla ba vitre nyoso ya rokita mutu nyoso yabi ataka climatisation te yabi ya ramta peuple ba vitre ne kana si jeep na yeba yebi yango zabe fumete ba yebi jeep nenge salaka ba beti masasi so depuis lobby wana mona mboka obe minako bien sûr Franck Dion aza siège parlementaire président parti politique père obe azali président na y assemblée ya komona bakanga mona mboka Franck Dion ye président ya assemblée nationale yo poza confirmer que metango ayaka na demia pe ayaka kosani yango ce que to kanisi donc c'est que ayaka ko pesa consigne pour la carte de mia banga ba ma président pour biso déjà ba benga biso ba koli a de mia pe alelo te wa kala ouais mais c'est Kabila ba biso ba benga biso ba koli ba bi bolo biso ba koli wana bolo ba koli wana à partir ya de mia bati na sona na kan church côté ba keko biso na libulu ya cave côté na mona côté ba boma bato président ba tiki esko na de mia après ba le président ba kene casse judiciaire côté ba maman maltraité biso ba nyoko la biso mona ande ba bebisa biso ma boko to ba firme parce que na ba dégâts donc quand na to ara nango mais avant ba longo la biso to kene de miap na mona ki obe mina ko nga moko boy ayo osani yango ce qu'on a rappelé obe ayaki ko sala nini mukolo bakanga président soki ayaka po bibisa président alinga ko ya lobi bon président na yeko soyo état que député ozana immunité parlementaire nao mais ba toka président ba dieu ba tindi lisusu ba logo ba tindi casse judiciaire ba to tena sa mabele souka nango ba dieu ba PC 5 ans à quelle prison parce que ayaka ko sala nini donc ayaka yo oza président parlement bale ba kangi mutu na yo to moni yango to moni chaque membre bale ba kangi jali mabunda komi mukanda na cour constitutionnel ba dieu ba libérer nani chaque membre bon siko yaka ko sala nini to moni complice oya bato ya Kabila ne balinga baboma biso baboma honorable Franck Diongo c'est que mission na ti lelo que continuer maintenant okoloba nini attaque président chargé à sécurité à mwana mboka honorable Franck Diongo au lobby atalisi mokili
pour le toujours leki malamu andaka lokola yaya mona malamu andaka lokola papa pe alukaka ayeba bacamarade papa bazalaki banani lokola bazake oyo baza batisekedi oyo baza bato ya kabila yango tozovivre hypocrisie ya boye ndeko na ngai le problème eza nini leur loi ne bimi tellement honorable Franck Diongo ayebi constitution bango bato basala constitution ya mboka oyo le bautaka Saint City alekaki na betando alobi mais c'est Aubin oyebi ebosali bino na sakata bosali mabe donc tu comprends nango mutu lelo atomboli ça le président baki tokobima contre ba loi wana ekoleka te donc ba Aubin minako bazali na likopana bazala kanda wana et so comprendre nango donc ezelo loko moko ya lobaki nini ya défendra peuple président défendra peuple donc ako lingate peuple na abunga pour peuple la constitution ba tous sur attendre la constitution té mais muto a ça la constitution pour Aubin ça la constitution tu as évité de passer la constitution parce que comme bango ya yebi alekaki na betande belé a expliquer ba congolais botala boye dans lobby de konanga fo fara ata ba lobby Franck Diongo aza voyou est-ce que Franck Diongo ya na ba tuna voiture na ya koleka asa na ba arme te côté ba arme zali aya ko mi sacrifier ba ami boma ataka c'est président parlementaire dans la sécurité telaka ba sonangwa liboso bi ba bimi ba seko ba bloquer c'est là chauffeur kimi est-ce qu'il arrive à nous qu'il na résidence ya mutu moko songolo na Kinshasa abomina c'est faux ata mutu moko oya PPRD président akota pa na ye azati oya tie tembe aya ko contester soki mutu alobi Franck Diongo ngana yebi ye po na tambola kana na ibaka nyonso alia ni mongo ya mutu ba korompaka ite na yebisa yo ngana koloba o eza free mukalo nakoloba no victé tango via sur na batio za na lobi yo kana yebisa yo soki basololi soki bakosi bakatanga liboko akoloba président ya mbongo ya ye alia mbongo kabila ye folo bakana na mametali seke nakoloba na yo nakoloba bofani même temps na cadre parti na za cadre parti na protocole une fois ba makamu soir na lobi na yo boui batu ya PPRD ba sollicita Franck Diongo na ba faso tuna kotanga ba kombo la bango ba bivi asane ba cop c'est là na bisa yo c'est là na bisa abengi petit c'est là bisa c'est là na bisa yo na bi fofana to tika yo kana bisa yo mais c'est Mukalo a sollicité président pasteur so ka kosi a contester mais c'est Mukalo aya lobi kabila tindi aza pasteur na lobi frère na miso nzambi so ka kosi ba porter en plainte pasteur até Kimuta aya na bureau na siboyebi sénateur Kimuta aya tolongwe général nani général oya longwa nani oya longwa général oya ya la police nani bisengemana tolongwe teko so gouverneur wa longwa ya 2004 bo na bo sala kombe kombe ya aya toyebi kabila na mbongo président soki lola kendaka ko aider Félix parce que Félix asa notre frère asa makira na biso toki ko linga mukolo moko te frère na biso po akufa eza lokola Josué akosambela maboko ya Josué ezalaki likolo soki bando kita bana Israël bakoma na faible soki bando tombola maboko na ye ti jusqu'à que ba récupéraki mboka na bango eza lokola Félix il faut aider Félix toko aider do bako mona lokola Félix bako fungula Félix misu ke ba po biso loko toko boya tolingi mariage ya Monsieur Kabila te na Félix Félix azali démocrate Félix asa démocrate ebala na raté libala po ba lobi ke ba lobi belé mukolo moto mo si ba senga mariage senga pe divorce so bolingi te divorce so senga divorce yango pe to ko sa message ke lelo yango to ko yebisa président de la République biso to liba to soutenir Félix à 100%. Félix ba combattant résistant ba koti bolongo pour na mboko président Félix abima a retourné dans la prison deux fois directeur à prison à Boyaï na si oyebi les gars bimi ngam na tambola na président ngam na joti na ba rollement na tambola belé oyebi le président de la République oui ngam na président de la République to ko senga na président mariage wali fait katana pour le peuple ba kufaté soki bakati yango te okomona ba mort ekozala to kotala pe bango lelo soki Félix abwaki si bango to kotala bango na Kinshasa oyo ba place ni ba okivanda yango na pesa o maloba suka po TV zangonga otala caméra na zui mo le kinzela te
na zumutu boki nenga zoloba nga lotu na ka mituna na lobini aza président na matière de sécurité à mon mboka Franck Diongo tango bo sepelaka na ye héros vivant bato ba sacrifier ba vie na bango ye ezalaka bien kolinga pe mon mboka Eliezer ezalaka bien koyana caméra mais ko Eliezer hein ozwa penda ba vie mais est-ce que lobby tango akinda ki même ata marche tango a risquer vie oyaki ko filmer ya wona se boy ba ko respecter ba trésor zolo ba Dieu Makesela Penge Fofana, Didier Kikou, chaîne la télévision est tondi à Wanakisasa. Aux journalistes en Mboka, mais les Congolais va marcher lobby. Imaginez ça. Il y a un moment où les gens ont tourné à bateau. Tant qu'on joue la caméra, au bandit journaliste en Oka. Au bandit attend à YouTube et Mikolo Boni. Tout tika ba théâtre, tout défendre Mboka. T'as la caméra, vous avez confirmé bateau que non, parmi Baja, oh yo contrôle la canamon et d'assimamon en Mboka Franck et Dieu, on a sécurité. Moi, quoi, je vois qu'il ça, c'est lobby avec une précision place Songolo. Père Azan hôpital na Itanini. Vrai ou faux? Si vrai, au lobby. Ce qui est faux, au lobby, Maloba et Zepana. Bande konanga ba Congolais. Na ye na plateau pour na sala GT. Toza na dui yango, dui. Balwana, oye kotaki na lokolo. Mutu nango, mutu, bal yango ba bimisa na docteur. On voit la vidéo. Balwana toza na yango to kotisi yango. Asa na hôpital, moi to tanga place hôpital à Zaspe. Parce que ba ko yo Olivier na butu bani. Est-ce que vous comprenez? Asa na hôpital, na si docteur, il faut abima lelo. Bal les alliés va pérer, va pas solidaire. Vidéo les alliés va c'est bal. Service à ANR et qui na boutou ba ko ça la constant. Service à la police ba yaki. Ce qui est ça qui général Kassongo. A ça qui m'a lobby à diriger marche à lobby mais makambo isalamité. À grande surprise na mon général moko ça qui wana. Général on a dit comment on a été. Il doit appeler ça ordre. Tant le président de la République, biso to bundi pour la moko yo. Il y a 18 ans, le général a 18 ans, il a pouvoir. Ce qui est là, il va tenir Koufi. Dans la communauté internationale, il va le président de la République. Bon, tel Félix, il y a un état de droit, mais comment il il faut condamner l'acte. Il faut le général dans la police, il faut le les policiers, il faut aller à la justice. Pour toi, l'état de droit. Donc, l'état de droit, c'est là pour la mission soutien, et ça peut pour la mission soutien, et c'est là pour la moutounio sans commettre réfraction. Pour jusqu'à présent, on va monter les colo. Bisous, il y a quelqu'un qui ça, soulèvement populaire et Rosala chaque jour, dans la manifestation tout, jusqu'à Maria Joana et Kokabwana. Mon colomo te, va gagner un peuple. Mukolomo te biso na kokanisa lelo na Soudan ba policier soudanais ba sungi ba peuple na bango ba bité boité mais comment biso ba policier so ba soutenir biso te bande époque à Mobutu ba sala biso ka mabi Kabila ne parlons plus il y a état de droit et là qui bien sûr kasonga tambol to mona ki ba le beta kité to mona ki kamo sala makité mais esa mineni auteur makambo ba bazoki ba kufi et ya la mutu ya Gilbert Kakondi. Pour y aller à patron de la police, tout Sengi a démissionné 48 heures. Merci. Ah, on est là, nous avons sa émission. Je pense que non. Mon amour, ils ont battu bako sepela na yo. Même si bako binga yo, au cause la paix, au cause de mais pas fond on a repé sur nous sauter. Vous avez benga bino ndemo la na télévision na maki okaki ma libaku, na pesa au ma conseil. Numéro na téléphone. Numéro na téléphone. Na banga kana pour na pesa numéro na ngai. Nous ça a besoin de conseil et critique et ça plus 243 90 266 95 22 wana eza numéro na ngai et na WhatsApp soko bengi ngai to ko solo. Merci à ndenga na sukisi élément na lobi toujours merci na Fisher Boko. Merci na équipe ya tokomi wapi ezala rande boui. Merci na mwana mboke Eliezer avalala.
mabeti tour na bondeko ake ko visiter bandeko aye. Mais yo député Eli à la Mouka, député Eli à PPRD, il y a eu des pinces. Bah ça va peuple na outi. Merci.